Ngalongwana Kinshasa na yo kisi na inongo. To matim na avion wa. Abetoli solo habité père moko na inongo kuna danger. OK pinda boye to katsamai. To katsamai lac. Ba ko zo to katsamai moko mulai na ebiso zo mona bandelité sukate soko na katikati. Nous sommes là les recherches nini. Kolgara ténèbres monde à ténèbres. Ozoka misala ozo kisingenge succès. To komana pa yaminga. Do banganga onyo so mana comprendre ba na ko to sanga. Nganga mo tatikala ozala likolo nanga. Ba wana to sanga kaka so na lobby yangwana o na sengi on ba fa pesanga. Tu comprends? Ma te bato nga na makila makasi ama mama makila makasi te. Ezana bato moko boye. Bato wana baza eloko moko nzama chena kati na mona mission zana na musaza nango. O nzamba ko kabwana ete eza kwa ba David asali mabenza mazwa l'homme c'est l'homme mon cœur. Shalom, libota nyonso bana nzambe pendant le monde entier wa pisa besoin na biso dans notre chaîne na biso o to bengi yango tol na CTV topé 100% Jésus-Christ TV et notre Maan Kalamba évangéliste international ainsi que papa la Carlos Kalamba sera posali bien sur na carte France que l'Éternel vous bénisse beaucoup. Soyez la bienvenue maman Rema Sabaot o wa pitozana déjà na carte Kinshasa ainsi que na notre immaculé Omaji nzamba lola apambola bino arrivé na mina kata Kinshasa nzambe vraiment amona bino papa molabino ainsi que na pesi ba landinyo so ba landaka biso na kata tolo na TV namoni le prophète Josué Pembe nzamba pambola yo mama Bénédicte Kimbukusu nzamba pambola bana nyonso nzambe ya lola apambola bino na bosanité na kombo ya Anne Kapinga Chamala na kati ya Ottawa na Canada nzamba pambola yo merci beaucoup ba landinyo so. Lelo, je crois, tozana esengoming ya après avoir luka un peu l'homme de Dieu pour na kosolanaye et lelo l'Éternel nous a fait grâce ya kokutana notre pasteur oyo auparavant babengana kobenga ye Dakumunda Newman na l'Avignon esthétique je crois bana presque nyonso ya lemba bayibi papo et lelo to yambaye pas attend que parce que aza déjà mosana nzambe le pasteur Christian Kimbukusu o Tolanda toye ko yambaye lelo et tosola tellement magamoze belé tosola pour la édification ya corps du Christ et en tout cas ce que ali partager mission yo liker quota partager aimer s'abonner et l'Éternel Dieu a constat la biso bolam na ba chaque fois que notre chaîne est pour l'édification de l'église et pas la biso juste comme magambo ya ba pasteur ne tolobela kango pour notre édifier libota na nzambe à part ça tout ça la politique té tout ça la musique té au moins seulement comme moi juste comme pour mangotali sacerdoce. Merci beaucoup en collaboration avec mon caméraman Bengi Francis le Noble a fungoli caméra pour toyamba notre invité. Shalom l'homme de Dieu. Shalom shalom mon frère shalom. Merci beaucoup, le pasteur Christian. Avant que tout le monde je crois libota nzambe bazana besoin penato maintenant lipamboli a prié pour que ma camion se bande. Nzambe to pétion merci Yahweh éternel des armées. Dieu tout puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est toi le maître des temps et des circonstances. Aujourd'hui c'est un temps, le moment de cette émission, c'est une circonstance que tu as permis pour que nous soyons tous ensemble dans ta présence. Et nous et des téléspectateurs, Seigneur, tous dans ta présence en ces moments précis. Nous te disons merci. Voilà pourquoi je voudrais te demander, Seigneur, que tu puisses bénir quelqu'un. Car toi, tu es l'omniprésent. Tu es partout, Seigneur. Et tu connais les problèmes de tout le monde, Seigneur. Laisse que, Seigneur, celui qui nous suit en ces moments, Seigneur, puisse trouver grâce à tes yeux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que celui qui a un problème, Seigneur, qui te le pose, Seigneur, je prends son problème comme sacrificateur. Et ton sacrificateur, je te le donne, Seigneur. Père éternel des armées, laisse qu'il témoigne que toi, tu es Dieu. Et Dieu des chrétiens, tu es le Dieu véritable, le seul et unique vrai Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth, t'avons ici prié. Amen. 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 Ok, merci beaucoup. Pasteur Christian Kimbukusu. Je crois les noms yangoana. Oui, évidemment. Ok, merci beaucoup. Combo ya
Dakumuda, Newman, c'était comment? Ouais, Dakumuda, Newman, c'est moi, Zangaï. C'est un nom des stars, tu vois. Mais Zanga, ils ont comme moi, on a joué qui ont un andawangangate. Ils ont comme on a joué un andawangangate. Mais c'est vrai que les bandits, ils ont pas la conversion nanga. Babenganga Dakumuda te. Pourquoi? Parce que nanga doit être star de la musique, nanga être vedette de la musique. Nanga en tant que prédicateur, hein, pasteur, serviteur de Dieu, quoi. Et c'est alors après, bon, j'ai permis. Un pasteur Christian Dakumuda, c'est moi. Donc, déjà, vous savez, c'est comme Moïse. Hein? Moïse a pris le nom de Moïse, c'était pas en Israël. Moïse a dit combat Moïse, il n'y a pas un pharaon en Égypte. Pas un pharaon. De Moïse. Et Nzambe peut Mokolo a récupéré qui est pour atteindre la mission. A Bengaraye Moïse. Nzambe Bengaraye été à changer comme Bengaraye Moïse. Abimelaye comme Moïse. Kaka Kombo Azwaka Kuna. C'est poussé par l'Esprit de Dieu, ne pas comment se paie sa mara. Au moment où tu as mon kid, tu as pêché comme mon tu as bengol, tu as sali comme poussé par l'Esprit de Dieu. De comment on a Dakumuda, Newman. Nous avons battu Newman à Ramotasika. Newman en anglais. Et là, ça veut dire que moto à Sika. Et qu'il est moi Sika. Nouvelle créature, nouvel homme. Après, un jour, il y a Kutanana Misala. Mais il y a déjà avant, il y a Kutanana Misala. Donc voilà pourquoi je bénis l'Éternel. Et nous avons atteint Moïse dans la mission en tant que Moïse. Oui, Dieu a permis que j'évolue dans la maison des pharaons pendant autant d'années, 30 ans de carrière musicale. Et un jour, il m'a récupéré, il m'a fait traverser le désert. Et aujourd'hui, il m'a renvoyé pour sauver son peuple. Et en tant que serviteur de Dieu, pasteur. Et voilà, donc c'est ce que je suis. Je suis le pasteur Christian Kimbukusu Dakumuda Newman, c'est moi. Ok, merci beaucoup. Tolim Natoko, tu n'as vraiment pas de détails parce que tu as des témoignages, mais tu as juste ma kambuba fait. Oyo, je crois, et que tu fais libota na Nzambe. Donc, on a koyemba na habité za famille, tu as na banda koyemba pour que yo pokota na beona ya koyemba. Ouais, koyemba za ya famille. Il y a un artiste, autant la sorte maman, papa me semble mamie te manobi na magasi. Papa me semble na magasi, c'est un artiste. Avant il y a une musique mingi, surtout dans des moments bambala, soit bina grave. Maman na biso pe azali moyembi, oyemba puis gobina, oncle ba maman na biso donc musique art et ça biso makila. Tous les artistes musiciens, tous les artistes comédiens, tous les artistes peintres, sculpteurs, tous les artistes, tous les écrivains, donc tous les bango. Biso sont des artistes. Biso na basila mibali, tous les artistes. Tout le bango est dans la famille, tout est éloni. Ils ont une famille. Ils ont une famille na biso. La famille zo mikolo ya pe non penser qu'un jour tout ça là parce que biso la famille qui beaucoup soit donc nana biso la Fakim na sigle biso la Fakim entreprise biso la Fakim donc on biso tout ça ya Fakim alors pourquoi pas un jour album Fakim que to yimbi biso nyonso na ba mingongo ezika na ba mingongo tellement nyonso ba Bénédicte ba pasteur Michel bango nyonso wana na mingongo wana kaka ya ezika na prière wana tout est gobi makaka donc to yimba biso nyonso yimba nzambe za bien makasi mais ma frère Jonathan na Canada to tindele pas ça ta voix Jonathan Kimbuku so tindele ga voix ça ta voice yaye ayato sanction ga to ça nzemo na Fakim je pense que ça va bien pour la gloire du Seigneur. Ok, merci beaucoup, très cher abonné. Je crois que Bandisco Yoma Kambongo n'a pas si
Petit frère non à Salara lokola Jésus ce qui est nini les noms c'est qui encore à la traper nini bon abossé comme on a frère Emmanuel Kimbukusu babenga Mobikisi à Congo. Bikisi à Congo. OK, merci beaucoup. Carrière musicale na yo banyango na nini? Oh, musique en 84 j'ai en école. Premier concert dans la Betaka. Ils en 84 hein. 84 ouais. Donc un premier concert dans la Betaka, on avait en école dans Institut Mikasa, dans Soa, dans Leverville, dans les Bandundoula. Ouais. Et puis l'orchestre dans le Bosso, on a aussi créé Inframusica en 86. 86, on a quitté. Et puis de là, Kinshasa, la Vignora Tilelo, on a tiré la Vignora. En fait, la Vignora, oh, on a ici là, mais en fait, la Vignora ici là, la Vignora en soi, Isali. Les entreprises, c'est une marque, la Vignora. C'est une marque. Mais, Misala Owana, Totikango. Marque Owana la Vignora, ils ont Misala Mousoye Kosala, même dans la musique, tout ça, musique d'adoration. Parce que, comme la Vignora est laxinée, dans la comprenante est laxinée, dans la terre où il y a Noah, la vie nouvelle. Donc, l'homme s'est inspiré, mais Satan a même une déviation, la vie nouvelle. Or, en principe, la vie nouvelle, on a fait pratiquer musique. Il y a bien une musique, et la vie nouvelle. Mais tout ça est musique, tout est Luca, pouvoir auprès il y a Satan. Vous voyez, dans le monde des ténèbres. Or, la vie nouvelle, la vie noire, tout le monde est italien, oui, il y a Noah, donc c'est la vie nouvelle. En principe, on devait ramener les gens dans une vie nouvelle. Mais biso, tout ça va être une vie ancienne et ma bé onza magaro boya. Le lora toye bien on a leader, na comprendre, na se repentir. Bande comme ça parce que au sautant l'orchestre biso, ils ont la période mo boye, to comment biso sukara ko prier, l'instora quand même prier na katia. Ya on ba musicien na temps na ba na tiki bandima kite ko na sima ba kisi. Pourquoi parce que dans l'accès le sam. Or déjà si on a vite aussi mara ne bandeliti to tambola nango na kota suka jamu tabana ku bongwana ba ba kutinga ngwana. Or déjà si na bebara déjà avant alors et c'est kana tikaka po na bela mawana nzambe pour na zolobiko a on a soupé. Par la grâce de Dieu, un jour, on arrivera à Bissognos. On a des dons, parce que les dons émanent des talents, et puis les dons émanent de Dieu. Satan ne donne pas de dons aux gens. Il ne fait qu'utiliser les dons que Dieu a donnés. On comprend, il y a des gens à utiliser en gros. Nous sommes les Kabonza, même tapé ça qui. On est dans le créateur. Il y a les Kabouana, il y a il y a créateur. Donc tu vois, moi, que ça a envoyé. Mon peuple périt faute de connaissances. Donc, le roi n'a pas donc c'est l'adoration. Alors il faut toujours qu'on ait pas besoin. Et le succès c'est Dieu qui donne. Donc voilà. Un jour tu au téléma na bande konanga tu yemba artiste ba musicien nanga talent wana tu bêta pour la gloire du Seigneur. Pas comprendre non. Tu kota classe pour toi ba musique. Na tangela ngo classe. Mais ba no nga ba bêta ba kota classe. De la kisike ezali kabu ta pa na nzambe alors c'est que tout se pesa nzambe wana tout tombe la peine nzambe na nzela likabo apesa biso. Un jour ça va arriver par la grâce de Dieu. Merci beaucoup. Un jour ça va arriver par la grâce de Dieu. On a lobby notre pasteur Christian Kimbukusu. Nazoeba série moko je crois na giga concert ou na méga concert bolatara pembe wana nga pena na bongo li motema te. Ils ont un stade de martyrs. Boyaka pembe, bolataka pembe. Et tant que c'était du waouh. Parce que c'est vraiment, ce que la vignoble esthétique, il faut piquer. Na évité, et puis,
vers conversion na yo je crois que album masuka ndi place to fanda et Betty pe même na kata conversion ezali album ya Linda Linda Mabina de Castro melnya pe mekape ko ebisa biso succès wana oye beta ki wana po tanga et salami pe directement papa Christian maman bani ba mo conversionnel te bandaki ezaki après to ezaki déjà contrat na yo na kuna au mona ki sikumde ko sila bani ba récupérer au ne obi bon le ko si bona ki mais pas Jésus ezaki ndenge nini. Non, même pas. Ils ont contracté. Et puis, étant album, on a vu qui après, on a vu ça sur l'album. Même ça, l'album, on a vu ça qui est générique, il y a Papa et Sachet. Même ça, il y a Wewa, moto, Wewa. Au moins, un homme qui se respecte laisse les traces. Les lots Wewa, on a raté comme les Zanga. Hein? Oui, oui, misala lelo na sala pourquoi parce que ngana autant c'est notaka Bénin notaka kuta ba Bénin ba Côte d'Ivoire ba tout ça na kene mona ndenge nini transport ya moto ezalaki na kamwa kango mais na comprendre que ezaki vraiment ebane ko aider makasi voilà pourquoi tant on a eu awa to ina période de 5 chantiers je mona ina réunion parce que là je fais artiste, mais je suis aussi l'assistant du général Kaloumé, le général Kaloumé Noumi, donc j'étais son assistant. Vraiment, Nzambe a pas molé parce que c'est un papa bien, c'est un papa qui nous a formés, c'est un papa, le général Kaloumé, un papa qui a une école. École, il y a pas préjugé, il y a sous-estimé tout est. Jeune nyonso mwana nyonso après ça possibilité occasion à sanini à réussir à évoluer à ko meka okaka puis à ko pousser que tu vas réussir va na musala azo salozo meza munene mais azo ba okukuka va donc c'est un papa atika na kata mutema nanga donc tant que je travaille comme son assistant le commissariat général cinquantenaire alors franchement, je vous dis, Nzambara Nzam. Dans cet album, il y a Wewa. Na comme kotika déjà mamia mokili. Mais na vani na ndako boye match zo beta vita imana na stade des martyrs. Donc ba pele mo benga camarade na mo benga Anthony abinga cha RTNC ngala za na stade awa donc ma kila na stade cha RTNC na chika RTNC bonayo ka bato ngamba daringi bazobokela bata yanani ya vita nani ya matina wewa soki tango fara matina wewa wata udani ko dabigo no musanga na matina wewa kitina wewa donc il commis guerre autour ya wewa succès grave. Heureusement que j'ai été baptisé du Saint-Esprit à temps parce que nous avons avec maman parce que l'Esprit de Dieu qui convainc l'homme en ce qui concerne le mal, le Saint-Esprit, il est convaincu que nous attention pour la c'était une façon de me retenir. Et zongi sanga sous taranga mais nous sommes parce que la période où j'ai sambela non succès succès makasi c'est qui nous avons pour moi et le salanga mais heureusement comme on a déjà l'esprit monsieur Nzambe n'a comprenait que non oh moi na kenegal longi na ki ya moi la partir là oui wana ndi na mena ko lâcher déjà on ko lâcher ti na concert asuka na osala cria imenye lokwa suka surodiongo mwana eki na concert ya Kinkole na ancien sponsor nanga donc nazomba eloka suka na pesi animateur nanga tango fort ay meloka suka ba bina me bazo bate eloka suka ko eloko na ya suka na lokata ba comprendre ngati bazo bina nzo ngala moto okabwana to kabana makambo to kutanaka na makambo ya sika lelo ya nouvel homme ya Newman
Voilà, donc c'était un peu ça. Et le Kasuka, avec le Kasuka. Dans le studio, et pas en India, il a sali. Générique, on a lancé un Mbutu Mbutu. Mbutu Mbutu, Kinshasa Mbutu Mbutu, Kinshasa Mbutu Mbutu. Le succès, on a comme un matambalamo makasi. À chaque fois, Mbutu Mbutu, générique Mbutu Mbutu. Bamo Kinshasa comme Mbutu Mbutu. Nous sommes Mbutu Mbutu, Mbutu Mbutu Mbutu. Si la bimse qui a pété. Naïmbaki Kaka, Nzembo Moko, Naïmbaki Ndeko Moko Nzembo, Aza ingénieur, Ndeko Napso Jal Kikita, Naïmbaki Jal Kikita, Nzembo Moko, na voyagé, na kie Moscou, na komwana, Nzamba bien Zonga Kinshasa. Zonga Kinshasa, et puis arrête. Ngana Tikaka complètement na Kinshasa. Na Tikaka complètement en Europe. J'étais à Moscou, dans Grand Monde. Dans les Finlande, Nzamba arrête. Retourne Kinshasa. Ndé na zonga Kinshasa. Et na Range Rover. Na Range Rover, na ina makoloté. Alors c'est pour dire que après on mi kumisate, c'est pour dire que biloka mokili kolka ko kangama na ngote même temps ozoma na mabe ezali to mabe zoya. Vous allez comprendre. Parce que si on a kangama ki nango, nangana tikate, nangana na range, nangana zanaboy, nangana zanaboy, zanaboy, ndako nangana climatiser et tout, nangana sa nangana kangama. Mais le corps na yoka mela ki abiso ko ki mungongo na ye ko résister te. Nde yango na bana ko kacha mungongo ne depuis hein. Azobenga, parce que c'est en 2009 que moi j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. En 2009, oui, tout en étant d'Akumouda sur le podium. 2009, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Tout en étant leader star sur le podium. Oui. Et en 2010, non, en 2010, j'ai reçu le baptême d'eau. Dans ma Anjili. Dans ce côté, ma Anjili, on va pas s'obéir là. D'accord, Nyuma, va béler là. Va pas là, na mengana qui soit un baptême. Na tanta malamo a pembe. Na kena kota maipe. Tana kota maipe, va pas ma bande mon libanda. Ah, mais c'était grave. Ngana koti na manji, va pas ma bande mon libanda. Ba bouina ba danse, pas ça, animation. Mais nga wana va baptiser nga. Mais na sepele ka atang baptême salemi. Et sili na kufi na Yesu pe na lamuki na Yesu, na seku na Yesu. Na bimi na ba c'est bon. Match est bien. Parce que niveau pas goa biso to kotaka. Na be onde ba benga onte goa. Ba ki se biso kendaka. Donc okotika na maiti. Okotika na maiti. Ba mo yote muto kene ba ke baptiser tikali. Ba ko benda ka wu ba ben même ba to ba samba za makasité. Ba ko benda ka wu ba ben OK. Mais le temps on a bima ki wana na bi gloire à Dieu. Donc c'est bon. Donc c'est parti. Vous comprenez? Et surtout dans maï. Comment vous bêta 7 surtout dans maï? Pour les bottes dans Zambie, il faut bénéficier. Vous bêta c'était surtout dans maï. Surtout dans maï parce qu'un jour, me manga bilanda la nokolukanzela l'église. Me manga l'église, moi me manga bakitika bakipesa un baptême. Nzoka baptême na mayi ezaka mayi te ezaka baptême te ezaka nde bakena ko présenter nge pa ya femme des eaux nga kozanga koyeba pe kozanga koyeba baki ba présenter nga auprès ya femme des eaux ba sirène des eaux baki baliso na basi ya mayi te zo comprendre na senga ki yango te bato bele bakota makamso basenga yango te na senga ki yango te na yeba ki yango pete kizande ngwana ngana yeba ke no nazo baptême parce que muto na musala nzambe nzoka musala nzambe te nzoka parce que au moins que bon nzambe ina kati nanga ya bano réclamer nga toujours de makamo ya nzambe ya bien ya ba dimension na bano lingango mais nzoka na ki ko nzoka nde kufa place vie na nge bebela ya ngwana to vie na nge bebela ka souci ya ngwana ozo comprendre ya beba makasi malgré bantela na kene kene kuna sko ba yo présenter na basi ya mai basirène de eaux automatiquement comme que évoluer vous en prendre bitumbeye là on a libara mabe ba divorce mabe
bayokanaka oyebi quand ata famille moi si famille mobali bayokanaka so bana besoin de mobile bayokana so bana besoin moi si bayokana kaka si bayokana kaka kota famille papa na kota famille maman so bitumbezali to bana besoin bazwa moko to sala opération na bango bakoyokana kana moko ya famille ya moko les deux faut bayokana pour venir récupérer ningo ba gagner na makamla bona komana bango parce que non au même bato ba papa maman ko sakana na bango ti ba parents so abi que jamais na mona biso ba que jamais mokireke mama na lilobata neti kana ba que jamais na bana nanga mutu akoboma mwana nanga moko azate atanga moko pete atanga moko na koboma mwana nanga te donc mutu moko pete akoti koboma mwana na makila nanga jamais jamais comprendre bana nanga bakokunda nga me ngana kokunda bango te ndenge papa na biso bana bana biso ke ngana kokunda mwana biso bito biso 18 papa atelo kunda mwana moko te donc biso ne to kunda papa na biso parce que papa na biso mais est-ce que ça normal ngana ya avant yo pe na bengo na mokili okufa vanga non okufa vanga te ngane fana ke na va bino boyola ngana na simandenge to abi yemo alba pas ordre d'arrivée selon l'ordre d'arrivée à mon kata mokilo donc yaya ekili boso akili boso ok kandi wana ainsi de suite à moins que le baki mutu yemo akiko luka ba vie moko ya ndenga na lukaka donc nako ko ya pe victime nako ko ya pe victime mais gloire à Dieu ko na ina mission na nzambe ya munene isala ke mission na ngande bana kuganga mission ya nzambe bana kuganga na kati nanga yamba liwanyu suilenga mo ya tende nga ezakiti ngalo wana ngichasa na yozo kisi na inongo to matim na avion wa abetoli solo habité père moko na inongo kuna danger yende ya ba formule sika sikora sani fona kende inongo ake inongo na ju guitare nanga ya soliste nanga faut préparer on pena memio na ju avion na kitaka na inongo na aéroport na bango so aérodrome so nini ko kita bo pas crash avion ngana kati avion pinel boso e katane sauter avion qui kamana e ko dina zamba heureusement nzambe ka za kina biso nzamba zaki heureusement pilote akati moteur pas et que ti avion qui kamana nzete ngana kati papa na bimi taliboso message pe na comprendre le message te non malgré ça na continuer faut mon père wana bokepi na boye to katsamai lak ba ko zo to katsamai mo mulai na biso zo mon bandelité sukate soko na katikati nyoso na les recherches nini ko ka tene monde ténèbres ozoka misala ozo kisingenge succès tie sala keno to comme place on to quitter to ko su zamba tito comme nanda kwa papa mo alete couper ne mo mnene ngai buzoba makambo atene couper na ye ya mnene couper pe salité mais on est sur salité wana te yo mo kash mbara moko aya mbinga melo wana comprendre te banganga wana nyoso o ngana mona po mission nga mona mikeko bele mona pe nganga bele mission mona bikeko bele mona pe nganga bele ya on bi pour faire attention à l'apparence na mukilien faut faire très attention à l'apparence. Il faut faire très attention. L'apparence, mon gars, moto, boga, to belle fille, belle dame, obi, ande, hein? Qui est bon, ton anda qu'on a si à ma belle. Ne vous fiez pas à l'apparence ou aux apparences. Découvrez au contraire à l'aide du Saint-Esprit. Ou azali bosonaza, nani, misaleza, nini. Bon, quoi, ça. Loinga bomona la jeunesse folie à jeunesse vous okinde au de ben en français héros sans agapé
Donc vous voyez que les bons côtés, les positifs, mais autres, la négativité, autant l'avantage, mais désavantages, au tenir mes comptes dans votre pays, enfance, la jeunesse. Tout comment pas y donc on seulement comprendre que baba ko tout sanga. Nganga mo tatikala ozala likolo nanga. Baba no tout sanga kaka, so na lobby, o na lobby yangwana, o na sengi on ba fa pesanga. Menga na bete pona nini. Ero na mona nga normal. Nzokande na baba na ko na elembo zaki katinanga. Ya bonzambe zaki katinanga. Et mettre vraiment l'ici faire bi moto poto gagner faut pesaraï. Pour se servir il était à qui ma biso to échapper. Soit qui mi biso a un danger pour na biso. A un danger pour na biso ko boma pe to ko boma été ko boma ko kate. Ezana batumo bona ma spirituel ba boma bangote. Makila ba si ma on pe ba lekisa ngote. So que lekisa yo leki. Vous comprenez? Mais tu vas voir makila makasi, ama makila makasité. Ezana batu moko boye. Batu wana baza eloko moko nzamba chena kati na mona mission za na musaza nango. O nzamba ko kabana ete eza ko ba David, asali mabenza mazo l'homme c'est l'homme ke. Asali mabenza to mona l'homme c'est l'homme ke. Donc batu wana ba jara batu wana. Ezala ko ba biso. Mabe sali mebele me. Nzamba batela ngaka. Na sali crash na mabata beta tono na BMW à 6 40 à côté à centre d'accueil qui mbangiste wana yes mozo bimana force bo poup et même BMW poup wana ngo tout en état musicien wana musicien BMW beta tono papa qui kamana nzete obi toi ouvrir ya kangana comment toi ouvrir et fongwama na bimana toi ouvrir 5 ngana fongola ça que na fongola toi ouvrir na bimela na toi ouvrir toi na ba camarade mobo mais na comprendre kate makamni so na yako comprendre ngo après toi na milanza mena manza mena na comprendre ngo toi ouvrir fongola donc l'axiki nazamu pona mpe motinda miya nzambe na mission moko mais lokola tango na yebaki na ngata la ignorant ya moni nzambe ngolune kaba na ko bikisanga ko batela pona ki ignorant na yeba ito nazaraki mais le roi ego yeba onga naza c'est alors qu'il faut fonctionner en tant que tel. Faut vraiment na se garder ya ko ça n'importe quoi parce que na onga nazali siko. Alors nganga wana apesi biso blo na kopesa pesinga wa kopesa nga pesinga nazapena oyo nazwi nazapena oyo ngi oyo nazwi oyo nazwi na équipe ke na otikanga to baluki to zonga na nzela na kata zamba si maki saka donanga sakwana ndeza iblo nso na kati so tanto koti zamba bilima ya zamba na ona ki nango akomobetana akomobetana bitumbe bandi na nzela na kata zamba na marché ozoka mdate ko ote ya nite ozoka ngomda buye physiquement makambo bazinga bachenga na katikati bambali misatu libuso misatu na sima toaki na boîte poto ina boîte to katsekela kwa na boîte ya moteur to comme na nzela bitumbe ye grave ngaka na marché siko bango bakolo mboka bakomobelela azana likamuna ote azana likamuna bino pete ayelwa bino ote ayenjera musala na ye ayekoluka makambo na ye ezatali bino te ayeleza bino te azana problème bino te mwana ngana bona oh bara moko to continuer to ke zamba to ekoma na mai place to zika pirogue to continue na pirogue boy pa bilima ya mai batomboki na biloko ngana ngo ba démarrer ka moteur bouk voler katani mon esprit est mystique et ça na ba vitesse moko na zo epsa yo mamoni ba comprendre ngo ça na ba vitesse moko non monde spirituel monde des spirituel
C'est pour dire que c'est le spirituel qui engendre le physique et le matériel. Tout se fait spirituellement pour que comme même si bouka voilà ce guidon la fraction en seconde quelques boukani. Parce que biso na kati ya moteur mai na boîte tout ça to kendenge nini. Yoka likamwe bani wa. Parce que na kati ya mai déjà ne bandelis na kati ya mai. Mbonge pe yakate eye. Suka na mbonge. Boîte musala. Ngana kati. Boîte esala bon. Ero meto beta solo tembe sina kenda na ngana ku femme la soute. Na baga nzambe ya tifuna sala ka nzambe makasi. Faut que je serve l'Éternel. Sinon bana nzambe na za prêt à exécuter ma mission na nyonso apesinga. Je suis prêt, je sais qu'avec lui nul ne tiendra devant moi, ça je le sais. Il me l'a dit dans Josué 1, 5 à 8. Nul ne tiendra devant toi. Je ferai avec toi comme j'ai fait avec mon serviteur Moïse. Et c'est toi qui vas faire posséder à ce peuple la terre que j'ai promis à leurs parents, à leurs pères. Lève-toi, n'écris rien, fortifie-toi. Sache que je serai avec toi. Je suis avec toi. Et que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit, afin que tu agisses selon ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu feras du succès. Méditation toujours, pour agir selon ce qui est écrit, donc selon la volonté de Dieu, pour que tu sois dans la volonté parfaite de Dieu. Tu vas comprendre, mais si tu vas comprendre, tu vas dur, tu vas compliqué, tu vas boyer, tu vas comprendre, mais si tu vas juste, il est juste. Naibisio mbonge mata kita sko boîte ça moi c'est boîte qui mati bo ko kita on dirait mutu fa sanini e kota ekena bochola. Je vous dis tout l'année na kati ya boîte siko na vandi na komiko kotala gauche na tali droite na tali sermo zaga bisinga zombongo pakola loba makamubwaka na mai na zimbongo pakola nzoto aboki na mai abu bilima ba calmer ba se calmer nzo ande ko kanga finance nyoso na comprendre ngo après wana na comprendre que logo te nzo ande finance na yo sa nini opesi bango bazwa donc so coopérer na bango ça va aux dollars soka kopesili bai bakango bakanyo ya mona muta bongwani boye finance ya compliqué parce que ba place aux les cas au tambola otika nini otika blogo na otika elamba na otika chemise na otika chaînette na yo otika eloko yo otika eza nini o bango bakozwela yo ba o réclamer ka eloko no bango sochi ezali parce que ba compliqué lo ka wana. Alors naipsio tout nangani na vani na tuvani na bakiti bacha baba mo baba bacha wana na vana na baona kaka na jisaka do na chona ma ko potana na bogi mbongo batombogi lisusu tana bogi mbongo batomboke vague yema be mbongo kende bozonga boyebe na bosa ngina ina biloko na kana sak na nga na bosa ngina ina biloko na sak na nga na yo kanga nzambe na ngai Seigneur nzambe talabana na ngai nzambe kutika ngate na zamwana na yo nzambe kutika ngate na Seigneur nzambe batela bomba ngai yawe bana na nga famille na ngai yawe nga mwana na yo na kombo na Yesu Kristo nzambe bomba nga batela na bosa ngina ina bilima oremsa minala mabilima na bilima batelanga bilima bombanga dona mumna ko na suka na zonga na nzambe nzambe utano bika Yesu batelanga bombanga na mwana na yo kamsani ngala ba témoignage nzambe na ba témoignage nzambe mai kimia esalme te ko te taka Yesu na mwana na za mwana na batelanga musali na o na bebe nga musali na o batelanga yaki kaka ne mwana
nie batu ba kamwe phénomène on nga no sambela na sak na zo linga no sambela zo luba na se mais na mto ndima bana bo mwana na mto ndima mo biso to bana ko évoluer ndeni bon heureusement to botam la famille mo chrétienne papa maman ba l'accès biso nzela Yesu hein ba parents so l'acception nzela nzambe ya Yesu mais quand on est aussi visé déviation ya mokili kan ndenge zalaka mais on doit reconnaître que ba l'accent que nzambe za Yesu Christ. Vous comprenez? Le véritable Dieu, c'est Jésus-Christ. Tous ces volets donc. Mais quand mon kilba l'action qui était malgré sambela na yo, o ils appellent pas pouvoir et mon kili. Au moment de bazora bato hein. O ils appellent pas pouvoir à mon kili donc et go batelo ils amamte menza asala matiti asala bo. Yo ande bazora bato. Nzambe mtasala o nzambe mtasala asala blo ba 5 ans nzambe mutakele loko moko wa azate nzo ande esprit ba communiquer le loko wana nzambe te. Malgré moni matiti moni manyoka tembe moni mandala moni matembele pilipili. Mais esprit va communiquer ça nzambe te. Voilà comment est-ce que tu côté na ta déviation et heureusement kaka ungi ozowite ngala ba na yibi nzambe mo kazala ko sunga na beleli Yesu kimezongi ti tulki solution to ka inzete mo to kanya na ni ça le volant et ça lié voilà mon moteur alti to ça to kenango to keti to bimi na zongi pe na avion na zongi Kinshasa. On a répété dans la bandale, la barre MK. La bandale.